Vérité ma dièse, yene femme africaine. Vérité ma dièse, yene maman sociale. Vérité ma dièse, yene strela ngola. Vérité ma dièse, c'est l'unique en son genre. Bonjour et bon après-midi. Naba fan tout ya maman vérité ma c'est la polyvalente 4 fois maman la potentieuse. Na pesi mbote na nga na bandeko nyonso oyo bomesana kolanda émission na bino ya dialogue message oyo pesami pa ya votre humble présentatrice vérité ma c'est ndenge na bandé lisusu koloba. Vraiment lelo nazana invité na ngai na kati ya plateau na biso tolingi to lobela kaka sur ba réalité ko eso s'est passé lelo balobi ke liwa existera déjà banda na ebandeli yemoko Yesu Masia alekaki na nzela ya liwa pona kotalisa biso ke biso pe ba humain tokoleka na nzela ya liwa eza loi ya nature mais lelo balobi liwa ya lelo vraiment et démange to yebite to lobanini ezali enlèvement to yebite to lobanini masumu eleki to lobanini kanda ya nzambe to lobanini koloazo ko nettoyer to lobanini eza diable donc ba question eza ebele moto na moto azo se poser yango lelo na plateau na nga na zuli bino invité na ngai paka landu kinsala vraiment to ko solola na ye lelo ameka ko partager na biso pe expérience na ye par rapport ya ba réalité oyo ezolekela biso lelo. Sans plus tarder na kobosa na te ko pesa mbote na bandeko nyonso oyo bazawa na bapoyo ya mama vérité makese ba appui ya Vemake TV bato bazawa na pona ko soutenir musala na ebike bozebele ezana bato mususu na ba quantité mais misusu déjà baza en action bazo sala ba effre na bango na kati ya Vemake production. Sans plus tarder na pesi mbote na nga et pas l'homme de Dieu papa Timothée Manuel Pedro. Papa Timothée Manuel Pedro, le visionnaire de Milipador, na katia église ya altar de Fogo, et pe na pesimbote et pa ya pasteur Rocher Mouakou na France na Saint-Brieuc na hôtel de fête, bote nanga et pa ya papa Silas Lusanga nganga nzambe na katia Paris na église Puy de Jacob na Paris et pe na bo sanité. Et pas ya mon coach sponsor officiel numéro 1 manager ya Vemake TV yende ibenge na ngai ibenge papa Florichigo Tiangu moi collège papa na précieux bambote ebele pe neneti ntele ya Ousmane ya Omar frappe ceux qui na banzolo bana ebike tellement bosé belé ba œuvre na binonde ezoganga na sans plus tarder nazo présenter invité na ngai. Boa tarde, Paka Kinsala. Boa tarde, maman vérité, ma question. Ok, Paka Kinsala, bonne santé. Santé, c'est vrai, bien en Golo Nzambe. Amen. Santé na eza vrai nangolo ya Nzambe. Paka Kinsala, sujet na biso toto partager lelo na kanse uti koyoka par rapport ya ba réalité o ezoleke la biso lelo. Balobi liwa e kominde liwa. Mutalali ka pongi bo danser clé d'œil okutana ine na nzela lobi lelo yoki tozaki na wenzo tozaki na église donc comme dans un clé d'œil muto a disparaître. Eza batu mususu lokola tete Thérèse maman na Vanessa na mekaki pe ko tambusa micro côté na bango na Berlin tete Thérèse lobité maman vérité moni temps oyo eza lokola temps ya Sodome na Gomorrhe masumu eleke beli ya moto zo kufa na ke pa la reine Zinga TV na mami Ndongala TV bango ba sont te maman vérité te eza na ngolika masumu te eza nzamba tali ke yo batu bazebela zo kombola ba donc mutu na mutu azo pesa asa na conviction ya ye moko par rapport ya réalité ya liwa oyo komi lelo na yebi ke to yebi ke la mort existe ezala déjà pe ezali pe ekozala kaka siko Paka Kinsala na lingi to soya na yo o partager na biso expérience na yo na par rapport au yo zo mona lelo pona nini kaka liwa ekomeli biso boy soki na koki kozongisa réponse na mutuna yo eliboso na koloba merci na ndenge oyo ya mingai pe soki na kopesa réponse na mutuna na yo pona zala direct na koki koloba ke liwa cause nango eza kaka désobéissance tango bato tosi Nzambe te nde pa iliwe même soki tolobi tozonga na ebandeli na jardin de epai wapi tomoni koko na biso Adam po aya na kufa ezali kaka tango atosi Nzambe te nde epai ekufa yeye mais tango azalaki kotosa Nzambe Nzambe abetelaki lisolo akufa te mais mokolo kaka désobéissaki na kosimba eloko nkolo apekisaki asimba te pe alia te nde pa ekufa yeye kolo ayebisi ye outa na mabele okozonga na mabele
wana soki nakoki kozala direct mais par rapport ya ndenge nalandeli émission na yo obeti mpe masolo mingi ya bato bakokende Kisasa bakozonga te bato auti Angola ke Kisasa azongi te mutu auti poto ake Kisasa azongi te wana nalingi naloba kaka par rapport mpe ya makomi Bible ezolobela biso na ntina ya ntango na suka donc ndenge tokomi na ntango ya suka boye bato bakokoma barebele liboso ya Nzambe ntango bato tokomi barebele liboso na Nzambe ozosatendre tosala makambo nini ya malamu mpona baningi tokobandaka kosala makambo mabe parce que mutu oyo atombokeli Nzambe nayebi te makambo nini ya malamu oyo akoki kosala envers moninga na ye yango moni place bakufa ekoti parce que mutu awuti libanda ntango azongi bato bayambi ekoti azongi osuzanta bamoni deja ke koti awuti abonga côté awuti seki aye ayina makambo malonga est-ce que c'est pas kalando qui ça là nayebi ke côté kuna tokoma na biso ako mais réponse na auto pesa biso ce qui concerne la mort le long ndenge ezo salama ekomi ya donc il y a le long mutakufi le mutakule donc te tozo kufela vraiment et comme ko étonner biso moko pe bato réponse na eza que eza manque ya obéissance na ebandeli donc muta désobéissaki yango liwa eyaki oui bravo biso no stoyebi yango bato totanga Bible toyebi eza bongo mais liwa o tozolobela lelo eza susu tendenge toyebaki liwa ezalaki liboso toyebi ke bato bakufa aka bato basobotama bazokufa mais ezalaki ntango mosusu mpo yoka mpenza ke na famille wana bakufeli être cher ezalaki un peu difficile ezalaki kako ndeko na bango moko boye kuna akufaki ndeko na bango wana akufelaki donc ezalaki bongo mais lelo tokomi pena ke oyo alandanga akufi oyo yalanda akufi noko camarade mama donc ekomi vraiment un dommage yango tozolingana na ba téléspectateurs na biso bazolanda biso peut-être ça eloko moko pe otokobimisa awa ekokede bato bazolanda biso ndengo lobi ke pona désobéissance oui mutu nyonso ayebi yango désobéissance banda na création yango ekosala ke liwa ekota mais siko lelo ndenge tozokufela boye cause nango eza nini on a meka moko fongolo mukena peso accès peut-être comprendre nga bien eza na bato mususu balobi to comment vivre le na Sodome na Gomorrhe kindumba eye makasi ki pédophilie eye makasi omona mwasi na mwasi bazobalana mobali na mobali bazobalana inceste koti makasi lelo omona mwana noko na mwana tata mwasi babalani donc bakse moko ekoti na kati ya bato toyebi te peut-être ekoti la pe moko ya ba cause oyo ekoti si liwa makasi ya makasi boye nayebi te ezali désobéissance parce que tango moto a désobéir pas na Nzambe tango moto déjà commis désobéissance c'est que azana banzela oyo ebele ya kokoma kokota non papa expliquer biso bien pour ça ba désobéissance tozo mona kaka dana Eve ke Nzamba lobaki basimba te na jardin d'Éden bazwaki basimbaki siko biso na génération na biso désobéissance na biso euti wapi po ekotisa mabe na génération oyo tozali yango nazomeka koya na lobby ezali désobéissance ezali kaka ke tango moto akotosa te na loi ya Nzambe tango moto azotosa te na ordre ya Nzambe tango moto akotosa te na kosala oyo ezali volonté ya Nzambe c'est que moto akomi déjà libanda ya volonté ya Nzambe tango moto azali kosala oyo bapekisi ye asala yango wana nde désobéissance donc ba désobéir na nini tango moto azali kosala oyo bapekisi ye asala yango wana nde désobéissance ndenge tozali boye suite pe ya souffrance ya ba difficulté ndenge ekoti na kati ya mokili bato babandi koluka banzela na bango posa sortir epai bato mosusu bakokende kosimba na bafétiche nyonso wana eza bacause mais bacause mpo moto akoma ti na niveau ya kosimba fétiche eza kaka désobéissance mpo moto adésobéir epa na Nzambe tango Nzambe apekisi yo likambo bato mosusu mpo avivre mpo agagner vie il faut akende kokosa nyonso wana eza kaka na kati ya kozala kotosa moto mosusu mpo agagner vie il faut ascroquer ozomona nyonso wana biloko wana nyonso eloko eboti yango ezali kaka désobéissance moto ezobota bamakambo wana nyonso mpo moto akende kosala kindumba akosalela kindumba na bite mpo amoni ke no mpo nalia mpo nalata naza na mosala kosala te naza na likambo kosala te mpo nasala kindumba ota moto ake kosala kindumba atosi te na makambo Nzambe azoloba est-ce que Nzambe apermettre moto asala kindumba po alia mpo Nzambe aza na makoki ya kolesa bato nyonso mais sikoyo lokola tozoyeba te ke mokweli ana makoki ya kolesa biso nde epai tokocreye banzela na biso banzela na tocreye yango compte tenu ya désobéissance tokomi nango liboso ya Nzambe parce que désobéissance liboso ya Nzambe ememi kaka kufa te
et même aussi malédiction. Yango moni Adam tanga bandai kotosa na jardin bandai kolia na kimia. Même mukolo atosité ba yebisi ni okoma kolia na pasi. Siko bato mususu pasi wana déjà o nzambe ye moko a proclamer que contenu ya désobéissance ba ko kwenta ra monte. Ah pona ke na nzela mokose. Tikana ke pas papa na pesa ka kisi pour mutu angini. Zomona ba cause ezebele ndenge ni liwe ko koma désordre te. Po ba liwe to mona désordre eza pena na ba cause nango. Pasi na biso ezaka soki mutu akufi déjà moyen to ya ko tunel sosu yo kufeli nini ezate. Mais soki pende zaki ke avant mutu akufa to 8 ans ya ko sola nae akoyeza biso penda ke nga soki na kufi eza pona bo. Na lobi boy pona ni. Omoni papa oya botinga azaki na mbongo ebele. Mais tango azaki na mbongo te azalaki na mwasi ne ya liboso mwasi ne ya mibale oyo azali mama na ngai. Tango akomi kozwa mbongo abandi kozwa mbongo na maboko ya basi ne wana mibale. E moko ya mutu akochaki ye penza po akoma kozwa makoki eza mama ya ngai. Par rapport ya musala ya bandoko sala biloko bandoko tinde yake ndoko kwa kaka mukomzu mama television alobi me mutu ko bomemaka nini tango bafunguli balakise biloko alobi oh me biloko eza biloko akobwa kaka te biloko eza biloko foto sukola yango to tiango lisusu ya koteka ngo prima ngoni po soki bato balongoli ba biloko na bango na bandaku fo ba changer ndaku balongoli ba toilette ye biloko wana zobwa nde akomi koteka ngo nde ye kotindeke afungula mesa na somba zigida nde ye kotinde afungula kenkeleri na biloko wana donc première kenkeleri na avenue Sendou na boulevard Sendou eza papa na biso mutabandi masolo wana mais conseil ya mama mais tangu sikoyo mbongo ye siko papa pa kuna lokoso fo balaka. Ok, namoni parakitsala o soulever pe point moko ya malamu pour osolobelaka désobéissance. Pondé na uti koloba désobéissance ezozongisa biso na Adam na Ève. Donc tozolinga toyeba na génération na biso nini oyo ezaki ba principe o Bible epesi biso bato basala te to sala mokaka. Nini epekisi to simba te to simba mokaka. Point o soulever siko surtout que ya kindumba. Donc tolobela polygame pena pour polygame na français ezokende moi propre kitoko kindumba. Balobi mabeye makasi batata mibali bokomi na kindumba moko impossible incroyable ozana mwasi na ndako misuka paipayo ozwa mwasi o mabe ozwa o mabe a defo kutu vino moko nan organizango te mais ozaka na vie ya basi baleki tellement trop nzambe siko eloko wana zaka contre yango balobi wana pesa moko ezoke ba cause ba biso rotali ba surtout biso na ngola a na kansa yo yebi to sana badona o ezaki ba mama lupangu baza talebele o to tuna ba donu bakenda batata lupangu bakufa à cause ya kindumba peut-être cause la fait sous moko ya cause o côté so liwa lelo ya ndenge makasa désordre nyonso wana ezali ba cause nyonso wana ezali ba cause et puis soki tolobi tozonga na baécriture okomona Bible lobi na biso ni Bible lobi na biso na tango ya suka bokomona bato bakokoma ba rebelle bokomona bato bakokoma ba méchant bokomona bato bakokoma na ba plaisir kolinga mokili mingi ke kolinga nzambe or tango mutu déjà komi na plaisir ya kolinga mokili mingi seka kokoma pe na makoki ya kosala makambo nyonso oyo esengeli asala kaka po ye na vie azala bien mukomusu na kolanda ndeko moko ya mwasi na TV na kotanga kombo na ete aloba ni na lobi ye azali prêt na vie na ye ya kosala nyonso akoki kosala po kaka a sauver libota na ye c'est que mutu ndenge wana moni déjà que libota eza na difficulté alors pour faire sortir libota na difficulté nga fona sala ni donc na kosala nyonso na koyi kosala po libota na ngevi donc même attaque ndumba kosala même attaque koyiba kosala donc likamyo ko ko permettre liboso ne ko pesa ye vie oyo ko pesa avantage ya kosala o zokande avantage tozwa kango na côté positif pe na côté négatif mutu ko zo avantage dans les bons mutu pas ko zo avantage mais dans les mal. Ok, merci beaucoup. Mutu ko zo avantage dans les bons pe dans les mal. Et ça na eloko mususu lelo oyo nga moko mama vérité na meka ko sa moi beti wana qui showbiz et comme lelo po moto ba engagé na compagnie moto ko azwa akoka ko s'en sortir pondengo lo baki waneza eloko mingi ezo mema bato ba désobéissance ça eloko oyo esenga sala te eza souffrance et comme lelo tam sou moto ko a s'en sortir na situation moko boyazo lekisa ya passe surtout que na temps oyo surtout pe biso en Angola nde viamo ekomi nango donc moto aso ka ba connexion moko boy andima kozala mobali ya moni mwasi
plutôt ya moningane mobali ye moko mobali mais na temps wana se tourner a komi moi c'est pas moningane mobali ba pasaka ba rapport sexuel na bandenge moko o esengelité oyo nzambe azo reconnaître yango te mobali na mobali. Pour nga mama vérité mais quelque chose la analyse de titre na likambo etali ya homosexuel vraiment et cause la pe moko ya ba cause o lelo et tombo ki si nzambe bon lelo li wande ekoti makasi to ba ka satan eza mabe diable baso linga ba évacuer ba tout mais d'autre part comme si to comment vivre na moment na période ya Sodome na Gomorrhe mobali na mobali bakomi kobala na mutu na nyama bakomi sala sexe mutu na nyama vraiment na yebite par exemple la tous sunga ba téléspectateurs bazolanda biso na yebi ke biso nyonso tozo sala l'examen de conscience sur ba réalité oyo peut-être ko bima pe loko moko pe aider lisusu bato na yebite pona sujet oyo conseil nous des amis na bato nyonso amoni ke moyen oyo esengi à s'en sortir na situation ezaka face à la connexion na moninga ne mobali ezaka fa kota kisi ezaka ka face à la na soki na kozongi c'est la réponse na mutuno tuni na lingina lo soki penza na eloko penza oyo bendaka kanda ya nzambe noki po asili sa penza masolo na biso bato moki eza ba geste yana yo o kotanga soko tali komona ke na Gomorrhe Sodome bato bana ko sala ba masumu mais tango ba komi na niveau ya kosangana ka mibali na mibali nde epai ekitisaki kanda ya nzambe penza nzambe a s'en finir na bato wana nzamba aluki ko sauver mutu amona na ki juste que onyo batika la ki na injustice asikisi bango or biloko wana nyonso ezali basini ya temps eza basini ya temps par rapport ya ndenge makomi ko yebisa biso na tina ya bozongi na nkolo or ndenge to bandi ko mona siko pédophilie etelemi ndenge to bandi ko mona siko lesbianisme etelemi ndenge to bandi ko mona homosexualité ekoti bestialité ekoti eza penza biloko tango to ko mona ngo photo sala ka déjà ke banatan par rapport à tant de communauté. Parce qu'on a pensa désobéissance au batu bakena ngo pensa na haut niveau. Donc il mutu pensa moni pensa ke pa ya moi singa mobali na kozala satisfait et fona so ndeni yama. Boneza pensa ko sanga pensa ko tosa nzambe na niveau 0. Siko na niveau 0 na batu bakomela na niveau ya kozanga ko tosa nzambe nde pa pensa kanda ya nzambe goya po asilisa makamuna biso batu. Et puis par exemple na katiote na yoka ki ndeko moko ya PD. Andon solana ndeko mususu ngana zoyoka alobi eloko tozaka biso na biso basi tokoma mibali bakomi basi pour kozala mwasi penza oyo être féminin na masculin na rapport sexuel ezalaka na elengi te eza na sentiment te mais biso na biso mibali ezalaka na elengi mususu pe donc tant tozalaka nanu na ndenge na biso normal nzamba asalaka biso to vivre na sentiment na te ndenge ezalaka biso na biso mibali ozomona ke diable akomisi eloko yango elengi apesi yango sens ya malamu donc moto akoti na kati ya sentiment wana azomona kutu malamu atikala ne kozala pede atikala ne pe azala lesbienne ke azonga normal conseil no kopesa na bato po mutu akoma na niveau ya kobimisa makambo ya ndenge wana il faut azala ndoki wana ya solo et puis deux il faut azala na milimo mabe po eza na bato mosusu bakosala ba acte wana ye moko penza aza aname conscience ayebi ke par rapport ya ba magie par rapport ya occultisme nga na koti bakotinda nga makambo mais eza na bato mosusu bakosala ngo eza contenu kaka ya milia kutaki akuta na bato wana milimo wana déjà c'est lata bango yepe milimo wana elati abandi pe kosala yango ndenge akoti ozomona place pasi na biso ezali donc eza penza makambo oyo milimo mabe eza penza na sima na yango ndenge ni penza mutu mobali akozwa plaisir na moningani mobali ozwa plaisir en ndenge te bango balobi plaisir eza makasi kasi plaisir wana seke eza penza milimo mabe mutu ezopesa bango yo kasi nzambo penza asalaki penza mwasi asali mobali yo penza plaisir oyo penza mobali atrouvaka na mwasi yo kokotrouve en place oza na esi comme ça okotrouve yango te mais soki balobi ke bango bazotrouve penza plaisir kuna wana komi penza kindoki mpona moningano mobali okozwela plaisir na wapi. Ok, merci beaucoup Flori Chigo Tchango, moi collège
na France na Saint-Brieuc, mon sponsor officiel, manager numéro 00, il y a Vemac TV, mon Ibenge, mon coach. Malobege bimaka ebele pona yo papa coach Ibenge coach vérité marqué c'est la polyvalente papa bambo tebele Flori Chigo Tiango. Par exemple, ok na poto chité, to koma na biso na suka na lingika ko pesa conseil na yo et pas bateau na rotanga kombo. Conseil pas ba lesbienne, conseil no pas ba PD, conseil na yo et pas ya bande ko nyonso yo bakota ba wete bazonga na trop kwa mabende belé na saki o ba sa sexe na banyama. Conseil na yo et pas ya ba rebelle bana o ba tombokeli ba parents. Conseil na yo et pas ya mibali nyonso ya mabala oyo bazana basi mais bazo continuer kaka ko bima libanda basi kili pe conseil ne pas ya basi nyonso bazana mabala bazo tika mibali bazo bima libanda conseil kezala nini pe meka ko talisa bango liwa exista kame lelo liwa ya lelo ezo rattraper muto na ba biloko bongo pe na banzela oyo ya désobéissance. Soki conseil ezali ya kopesa bandeko conseil ezali kaka batika misala na ba kosala po misala wana ezo ko honorer nzambe te babongola mitema na bango bayamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi yende mutazana makoki ya ko satisfaire bango na ba besoin nyonso bakoki kozana yango mutu azazo na posa ya mbongo azazo na posa ya voyage azazo na posa ya konginda mutu akoki kongindisa yo eza nzambe mutu akoki ko faire voyage na pete eza nzambe po mokili o nyonso eza ya ye mutu asala yango soki eza na poso na kopesa bango ezali babongola mitema na bango bandima Yesu Kristo lokola mokonzi po mobikisi balonga na makambo po makambo oyo ezali satana mutu azali kosalisa bango yango po satana yebi ke après vie ya bato oyo toza nango na se toza na vie mosusu ekoya alors vie oyo mosusu ekoya moto sikoyo fo ayeba éternité na ye akopase yango wapi or satana yebi ke éternité na ye akopase yango na enfer pour enfer ezalaki eza penza préparé pour na ye mais soki moto akokota na enfer eza parce que adopté na ye satana azala tata na ye pe embrasser kosala makambo satana alingi nde kosala te moto a se retrouver na kati ya enfer. Donc après vie oyo vie mosusu ekoya ndenge hébreu yebisi biso epesami na moto akufa mbala moko pe sima jugement ye elikoloba ke nyonso tokosala na se na moi yeba ke tokotelema un jour liboso ya mokeli mpona kosamba kopesa ye compte rendu ya nyonso oyo osalaki pe soki okutani na fopa to soki akangi yo na mabe yeba ke par na yo okorejoindre satana na enfer. Okay, merci beaucoup Parakinsala liwa ezalaka pe ezalaka nango kaka ata batiki ata basali biso nyonso tokokufa kaka siko nazolinga opesa biso mwa sens ya liwa nayebi ke deja otoloba hébreu alobi mwa sens ya liwa oyo tozolobela po omoni temps oyo kaka te mutu na vie ntango oza na se na mo il faut komilengela kose préparer dès que ntongo ezotana préparer déjà zala na position déjà ya kobongisa vie na yo po oyebi te ntango mosusu olamuki na 7h na 8h okufa ntango mosusu olamuki na 8h na 17h okufa donc mutu amibongisa po eta oyo liwa ekoki kokutela ye azala na eta moko ya malamu oyo lobi akovanda na lieu de repos akozala na loboko akozala pene ya tata oyo lobi akozala na lieu tourmenté donc talisa bango po ndenge lobi bayebi ke ata na sali ata na tiki biso nyonso tokufa na miso kaka sikoyo liwa yango eza ya ndenge nini na oyo moto atiki na oyo moto atiki te liwa soki tolobi to répondre na tika liwa d'abord liwa toza na deux tendances to toza na deux sortes ya kufa ya liboso ezali kufa spirituel ntango moto akotosa te akokabona na nzambe or ntango moto akaboni na nzambe d'office oza déjà mort bien que okotambola oza vivant mais spirituellement oza déjà ya kokufa siko moto wana oyo akotambola aza na bomoi aza déjà ya kokufa po azwa vie il faut ayamba kaka Yesu Kristo lokola mokonzi mobikisa or mort ya mibale ezali mort physique oyo mpenza moto akufi tozwi yo toke kotika na cimetière nzoka nde moko mpe ya makambo oyo ezobenda même mort physique ezouta kaka na désobéissance oyo biso bato toza nango epa na nzambe mais nsima ya mort physique okozala wapi or mpona koprépare lobi na yo parce que nsima ya kufa oyo suka te eza suka te po nsima ya kufa ya moto elingi koloba ke eza na porte oyo efungwami mpo na yo na oyo etali jugement elingi koloba ke mpo moto aéchappe jugement ya lobi il faut banda kobongisa
okobongisa vie na ye lelo okobongisa vie lelo okobongisa ngo na accepter Christ lokola mokonzi pe mobikisi pe na kotambola na ba principe na ye kotosa kosala volonté na ye kotosa na ba ordre na ye pe kotosa na loi na ye makambo nzamba lingi yango kosala makambo nzamba boyi yango yo kotika olobi obongisa esika yo koke. Ok, merci beaucoup. Merci na moi to comme na tsuna suka polobi obongisa esika yo okokende et cela qui penza malamu toloba poli walelo ezoka musabiso vraiment na kokamwa ngo pe to lembi na kokamwa to lembi donc ezaka bolel bolamuki etela bolel bolamuki etela kufi donc liwaka lezaka somo mais lelo esilisi biso na somo vraiment ezopesa pasi makasi totambola malamu tobongisa eta na biso ndenge Sophonie de alobi peut-être okozala épargné na bavant oyo etelemeli biso lelo tomilengela mbotelanga na papa Teombala papa na Maëlys na kati ya Saint-Brieuc papa Teombala bambote ebele Virginie Malembe bambote ebele nenete ntele ya Omar Frappe bambote ebele Julie Mayamba ya papa Roger Mambakila na Saint-Brieuc bambote ebele mon sponsor et mon coach mon ibenge même 100 000 fois à répéter Floris Chigo Tchango moi collège papa na précieux bambote ebele papa Rifin Linkoi na kati ya state Rifin Linkoi mayela papa Deyo mayela na kati ya state bambote ebele mbote nanga lisusu vraiment bolimbisa mbote nanga lisusu Mami Ndongala TV, la Reine Zinga TV, Gisela P, Tete Theresia, la maman de Princesse Vani, Bambote Ebele, Mbote Nanga Epaya, ya Papa Basaoula, P, Papa Flore, Kumpula, Manzunga. C'est les donkir Nakata Olan, Nasima ya caméra, Mikael, Bambote Ebele, vraiment Nzambe ya Lola, Apambola Bino, Tokutani, Mbale Asima. Beaucoup pesa sans des raisons à suivre.